Merci vraiment à bonne poto partout dans la biso en dehors il y a www.talalelonews10.com et pas les mots de la presse gilet botalatala les gars ba essayer bino papier les points listola ba courager yango donc on a essayé bino émission et zapona mutu nyo surtout andimi ko luka na vie il faut loba ils atete to prier mutu mutu to tika ngata mona senglas na oyambai ata mutu asara sirage na oyambai émission la bino yango listola ba courager papier les points yo avec micro. D'abord, merci à grand pote mère boss, mère Mila, Bella Dinganga, Yoebi, Dilanga, Bella Dinganga, wa leader ba maman, poto na yo arayo, na moni mima wetu, na nenga vitesse. Lona kitana na lemba, oza couloir atekele. Couloir atekele oyo bo mona oyo, makambo vanda nde awa. Dans en face nanga so la awa, a ezali sika ya son excellence ministre na biso Denis Kambai. Asala maman na place à Mounene, Moutabetara a Messe Borel. Chaque dimanche, so reçoit, Tala Banderol, Botala, Messe Borel Moutabetara. Messe Borel Moutabetara. Dans Awa, espace à Mounene, il y a excellence la biso, deux fois, ministre de sport, depuis il y a gagné. Depuis il coupe vendu. Mais si on a quitté na lemba pour ce sabbat jeune courageux na misika fumbo yebi les jeunes sont mon la fashion boule na na vie que a rosa ba misala o baninga ba rosa te OK to yebi que so na lar na yo moi ça olinga yo so za na moi 100 fois bovana moi sina ba mais les jeunes muso tarate ngana teka dendo ngana sala boete courage na yo rosala balba na dendo le ope ba koma batu. Il y en a qui t'a la coûte à ce qu'on a jeune courageux, azote gadendo. Et puis garçon fashion, boga azote gadendo. Ah nescatolier à peine dendo. Bonjour camarade. Ah bonjour. Voilà bana poto. So bo mone siga oyo. Kolo na mona mobalo. Mwana mobalo bo mona aboko luna, aboko yiba, andimi, ami kitisa ateka dendo. Po ndaune Elia. Po le lomu tumsuso teka dendo. Moi c'est yote complexe teka dendo. Ndonanga est-ce que poto mumelo talao oza devant www.talalelonews10.com et pas les mbokate de la presse Julien Botalatala. Émission au papier les princes azo yamba eza lisola ba courager. Okoyo yebisa bana poto partout bazota dans le monde. Idée nini et puis courage nini ezwa ki yo bondi manayo oteka no dendo po dendo na succès bana poto bayaka lemba boyebi bana lemba kulo atekele yango yo Saint-Denis yango yo o tu ba balera dendo mwana mobalo ana succès na lemba na lisola dendo secret nezani non te bana poto donc na kinde foko bunda donc jeune foko luka foko ba kastade donc so la ni kama intata tiki mère na palais soir tant aux zonga au sengala alors so luka kite moi au sunga palin ezate so tali ke cop ke o petwa ko mona nga na plao na zo coopérer donc na poko inter o la lanzala et nga na créer staff na ngai na tumbaka ba dende na ngai na coopéraka donc ba ministère ndenge ba yaka da ba massa ba yaka ba damaka na se retrouver na vivre bien na palais na payaka match na ngai donc show ezate dans la vie fo bunda dans boye ba na poto ata papi le prendre ça lo bana bino aliera dende o Tozaba mise belé balera dendo awa. Donc dendo na succès makas na talemba. Est-ce que oye sabana poto ba otala yo? Ye saba kombo na boye, numéro na boye, so ultimi kilo kiti, ye ba ke so beti place boye bo kuta ngai na ndenga dendo, ba robetelo petu. So sabala ki.
Ouais, nga ça J3 t'as dit là donc ils ont super juste en couleur Saint-Denis la référence ça de fait panga donc ce que y wana dans staff ba terrasse ndenge na ndenge ezana ko staff bien ko boumé donc ils ont ma placement la classe quoi donc ba ya ba dama ba dendo ba se retrouver pe ba pesa sango donc tilelo donc numéro de téléphone ezaka ke 090 44 37 667 donc ils ont ndana donc né toza awa j'ai allé normal grand pote mère bela dinganga yebisa maman abiso o asare to mona yo maman Elisa Pedro yebi li solo wana maman na biso donc awa toza awa to na face ya na sima na ngai eza terrasse ya bureau na ngai Peri Mosengo poto na mona Peri Mosengo na moni Ken Mosengo Titi Mosengo ba Merle classe bana miki archevêque même le bobo yebi okito kalonda ba bureau na Londres bino tu bozara na ba mimi tonga ba katilo alwa ba Angel Mouswaili ba Mami Kalume na Belgique na monde déjà ba Kadimba vous na ke partout dans na minute yo to kende sko to yambela bino moi en effet bon pas que j'ai ça normal ouais bana poto neto ça bino to toujours na ka lisola ba courager a ezane lisola ba courager soza courageux to yamba yo mais soza courageux te to yamba ote parce que ta nzamba pesi yo makasi ya maboko na makolo il faut luko faut za courageux nzamba sala jamais biso tous amis célébrer poto lien na kata ya mir atika sa biso ngungi te poto mela batu makila mapesi biso makolo ndeto uta bomona yibana efe baye siko awa bakomi ndeka batido ndika bayebi lisolo ba Rose Bido ba ebi masolo ba MDD business ba bimi siko na minute yo to ya melabino ba nefe botala ndenge ba jeune garçon ba zo luka na kisasa aiza complexité aiza ge azo luka pona foyer na ye aboyi na ye kikuluna abone ko yiba abone nyoso habitin temanza mapese maboko na makolefa luka po ba banane fe pe ba koma na ba boutique mutasimba sutala nzamba zate ndo na ngai sogoya ozomona ato toujours na lemba na couloir ya tekele na couloir Saint-Denis deux fois te na minute mwana mobala za na succès ya makasi na lemba yene zabwelo batenge o banzete nyoto o mu pêche o te kita mata encore sogoye pa mwana mobala apesa solution finale deux fois te azo bebisa mboka te mais azo bongisa je soko ki sa plan bana poto batala na na minute yo fiso itugu MDD business otala biso PDG tonne mongo dessin pour que bolanda biso na minute yo malela de London yo na bien au champion otala biso sikoyo bota mwana mubali oyo ana succès ya mo na lemba ya okitano to sola na yo bana poto batala Ban poto baotala Sogo solo là. Bonjour famille. Ah bonjour. Ouais, est-ce que vous se présentez partout à monde bazotala yo sur www.talalelenews10.com au batale pa ya lembokate de la page Julien Botalatala. Nde bazotala ozo le kana micro ya Papi le Prince o batu ba ebi porte parole mais bazo kamwa sikoyo ya simbi micro. Papi le Prince a simbi micro bazo kamwa lisolo ba courage yango yo o se présenter bata poto tout banderono tout ba ebake o ezanan. En tout cas vraiment papa na bango o eza mosala ya pambala te nzambe mutu apesa ngai na boko la famille na ngai na futa pe ndako na lata bien na te basi na ngai eza ngo bien mosala pambala te na zwaka ngai pe mbongo wa donc des aboye mwana mobalo ayoka ne sonité o getende zabo nazo le kaboete chéri mo arotala e o tende zana moi sana moni azo terefe ayoka ne sonité mandima ne kolongola buso ba ekota na finae aboya na ye buso be kota na vie na ye ke ote ayibaki o nga kuluna balaksa ye partout maba ke ta fini la récréation nga nazo luka pona avenir na ngai yango est-ce que eloko nino ko ebisa bandeko na yo o bo mona ke muta comme lelo kuluna mutulo azo iba bo bakangi ye mutulo asali boye eloko ni yo ko ebisa bandeko na yo po yo poza mobali ondimi ko longola soni ko ebisa batu nini awa o bazotalo partout na monde naza na nga problème ya kuluba te
naza problème na kuluba ata muke te naza musala oyo senga nde bisenga senga bato bisenga senga nini boye nga kutu na okela nde bato mao mutu nyata 50 francs pamba ya kosoma shimbogi aza nango te 50 francs pamba ya kosoma shimbogi aza nango te kosenga na kosenga banda tongo tipo nga pe na olema na nga te comme na nga kaka oyo Yo nabikisa nga bana Congo bana Kinshasa bayibi nango ndenge na tamsa bilo na nga ndenge bien. Il faut savoir la poto que nous sommes aux mariés. Il faut savoir la poto que au foot la randaku. Il faut savoir la poto que aux ana bana boko la kana musala oyo. Donc ndenge zana mwana mobalo na na fier oyambaye. Parce que na yike ba masa ba Martin Kasabun bayebi lisolo. Donc ndenge zaboye pesa batu bambote banderono bazali banda. Ba masalo peut-être bomona suite ba kenda o ba retrouver yote o pesa bango ba mbote po sala bien po legi na ngamwa motema Rosibidwaya yobi lisolo o yebisa bango nini ngana ko yebisa bango na pesi bango ka boti na problème ti mo ba dinga ngai na ba o ba ina nga bango nyoso bi bango ka boti. Est-ce que yebi que les mbokate de la presse a otalo Genève otalata le yebisa ni na problème te na yebisa kaka o nga zolo ba ye mo ka zoyoka wana ka ndina zanango. Merci beaucoup. Donc na bana poto na si bo totala bomoni jeune oyo alinga na ye alongola complexe alongola buzoba aluka na vie na ye photo pesa bango chance to pesa bango charge babunda polobi on ne sait jamais et belé pe na milite oyo jeune salaka babanda pe boye bakoma na ba boutique ma belé tala lelo yo jile botala tala amna site tala lelo yo papi le prince akona mission li sola ba courager donc vie ezara ya nzambe nzamba roulage so apesio eza gagner te apesio o mene mo gagner te faire vie ezara nzambe so lobi likam na ye cha virgule ko cha pointe point c'est pas nzambe à suivre. Wabana potone na lobai toujours na lisolo va courager toi atterrir à toi est-ce qu'on a super lemba à toi na super lemba pour on la sanga ba fanatique tout ba comprendre bana poto que na courage ya mutu akoyi ko zwa na vie courage na yo et osala yo yana batu ba boya na bango bakanga endo ki na famille il faut ça na 100 francs pour ça na 100 francs na yo ba kango ndo ki na famille te so na 100 francs na yo o sa kuluna te so na 100 francs na yo o ibate me bana mibali bandima ke ngana nga wewa na yiwewa na ye me osala makambe bele ngana nga chargeur na chargeur na ye azoboko na bana to kuna na bana biso ba montagne ya ba wewa après to sola pela ba chargeur danger lemba to kutana. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur le journaliste. Ah to kuta yo oza sur www.tala lelo yo 10 news10.com ba on no partout dans le monde entier ndeko nango ko esanga courage ne sala ke yo sa musala ki wewa o eza nango ba réalité à vie depuis to silisa ba classe boulot ezate na ndima te lelo na za moteur mais eza nango ba réalité à vie donc moto tozo kumbango ezaki wana biso te to kumba moto tellement que boulot ezate yango kumba moto ana super lemba. Donc na vie faut mwana mobali il faut se battre kolinga maboko te kokanga maboko te il faut bunda. Est-ce que bana poto partout na mobotala est-ce que eta to na bana butu so to somba bière mbongo wana ba eba teke o mutauto sala ngo cirage ba eba teke mbongo wana mutauto sa effet ba eba te mbongo wana e uti mwana senglas ou bien moteur tout ça mbongo to sombi bière. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de sommes, il n'y a que des sortes de gens. Non, tout le monde est bana pote bozota la awa boye bake ndenga za boye aza responsable baza reconnu na super le ba moteur o soki oye pa na ye ezate na nzela ba bimselo machete aza mutu soki oye bozuye article sika yo tika okita yo to ngato yeba
ndeko na conseil ni yoko pesa bandeko na biso mususu oyo azana makolo na maboko me moni ango kata batu machete ana makolo na maboko me moni akomi koyiba ana makolo na maboko au moins sablo nini conseil ni pesa po baza bandeko na yo po yo zo luka lokola bango oyesa bango nini. Ouais, conseil moko kanga na oloba toza ba jeune kikulu na kosimba machete ko déranger batu soit na butu eza biete nzamba apesi yo maboko apesi yo mayele mena eza conscience na moko eloba keno natika musala obwe soit na sa mwa kope na moko obwe nazwa mwa 10 francs eloko nazola ce message juste na président biso Kabila comme biso ba motard auta yo kokabola ba casque voilà gouverneur na biso mtapesa yi gouverneur na biso André Kimbuta auta yo kabola ba casque wana juste akabola kingo na tata Raphaël mais pozwa casque wana et comme ki ba combat même biso tokenda tozwa ki ba jeton mais tozwa ki casque te yango na la ce message pa na gouverneur biso André Kimbuta a sensibiliser même groupe moko ba koma na ba commune nyoso po ba kabola ba casque au mona la plupart o bazwa ki 100% o bazwi casque eza au moins 20%. Donc 80% o bazwi casque te yango moninga bona za na casque te donc bakabola ba casque donc ta sengi na ba jeune to bunda to tika misala mabe wana po soki oluki te moto lukelo azate po Congo ekenda liboso. Merci beaucoup papa na biso gouverneur Boga grand prêtre de prêtre vena biso André Kimbuta yango oyoki mwana leli na biyo za homme social wa biloko wana epa na yo za badada ndeko ki message na micro ya Papi le Prince na ebike ya gouverneur na biso totika na yo ya mboko ya wa rapena li solo normal donc message ne s'est commis. Est-ce que vous avez un botanga na bango ba massa ba msuba libanda bandeko pesa tama 2 ou 3 mbote. Ouais, wane zanga tena zana ba minanga auto travail ka ba on a super lemba zanet ba mon grand frère Toto Joël do massa nanga Christian venanga Erikson à travers na niveau ville akumba azaka mota na bosanité madame nanga Adeline na bébé nangai Clémence merci na suki wana monsieur le juge dans la dégâts pesi mbote na madame na Adeline na bébé na Clémence cela veut dire ça responsable mais to suka to super to zuba mota photo ça ba charger ya solo ya super o ba na poto boto taboyebi so kiti le matango ya ba sur le taxi et ça le express aux arana ba charger ozo mona oyo prêtre na nda ba jeter charger munene na super le meatango est-ce que oza na micro Papi le Prince bazotala yo partout dans le monde où eza lisolo ba courager okoye sa bandeko nini o ba simba machete o bazoyiba o ba sabuzoba tant que yo obobilo kwana ondimi o luka na ki charger moni okoye sa bon. Bon bonjour d'avance à tous à bateau tout baola nanga ngaza courager coopéra on a bela la mituka na ndima ko bela mutuka na simba machete me na bela mutuka na kata super lemba na bandango tongo pona boya na nga jeo simba machete ba belo kuluna o ba bengo moibite na bela la mutuka donc idéologie zate ko bona kini o simba lichette pozo muke o zo mbongo te nga na bela ka na lesa ba na ngai naza na famille na nga o bakipaka na bango na mwasi na ngai o na bota na ye mado mwana nga kombo na ye Bénédicte mwana nga Jogras baba na mibale o na bota Bénédicte na Jogras donc alors place pe bali na pesi wa mbongo mais na sengi na baninga na nga oyo basimbaka machette bayaya botika machette boya to coopérer na bino boluka mbongo ndenge tous les jeunes aluka mbongo donc ba o tout ba la nanga na pesi bango mbote tout na pesi mos nanga mado mbote na pesi mwana nanga Bénédicte mbote au sentir que aza marié a pena bana andimi que aboyi bamone na fo a luka vinae en tout cas bana poto Congo zo vivre na misika formé na misika formé na ozwa
po tant nzamba pese makolo maboko faswa. En tout cas ba félicitations nzamba osunga yo mais moi le basuka soko zanango pour na bato bazotala. Bon, na petit frère nanga propre Kabose Jires place à Hollanda na PC bambota trop. Petit frère nanga Charles na PC mbota trop. Na PC na père abotinga Ivatex place à Zali na PC bambota trop. Pe na PC tout le monde a ebingeza la poteuse à la kin na super lemba chargeur oboye bi reconnaissant banda bokenda na obotika kaka na zakaka na zaka na kopo wana na boya nanga lichette na boya kuluna na bela ka mutuka la ngai yango nde sunga nga na zwa mwa muke yango pe na lesa nango famille nanga. Merci na bana poto mère na biso mère boss bela dinganga yo yebi. Merci vraiment donc na bana poto bozota na biso partout dans le monde. Oyo votre humble serviteur Papi le Prince na kendaki na la sabino bo comprendre réalité que l'isola ba courager et zo continuer. Prochaine émission bo reçoit ba tactique ya to kitaina no mona na super lemba to kota ba commune nyoso. Bana poto o toi ça na besoin. Basalele tout alingi bobenga numéro na nga affiché na Papi le Prince to ke ba commune nyoto to ina lemba bo mona so ba matete bo mona biso partout monga fula to rozala. Oh, Kingasa, non, ni partout au Rosala. Donc, merci à tout le branché pour l'émission. Merci à tous. Pensez à l'émission totale à Tosso. La Nabi notre banding Rosala. Merci encore une fois. Na mère boss, la biso, Bela Dinganga, Mima Wetu Yoyebi. Merci à l'embocatier de la presse. Julien Botalata, la Yoyebi Lisolo. Merci. Na Moutouazo Sarebomo Nangai. Caméraman Abiso. Darli. Ana beauté na oloba minte pona ebi bana poto c'est bon monier na oyamba ebo comprendre que beauté ça beauté plus beauté égale beauté à suivre. Kunga 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 kunga